Mpote la balandinho surtout, il y a Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sije na biso. Yalelo. Koketi tika hypocrisie. Ozoya kovanda na ope na kiti ozoya kokosa batu keo ngana sila nazala na problème te sila kutu ngana zala ka idole na e. Ozala ka idole na e. Ya solo wana yo pesa position en tant que famille maboma ozo bosana. Bino bolinga kaka bo rappela kabino. Bolinga kaka ba finga kabino po bo comprendre bien. Lokola batu baboya na bango ko finga to koma ko yebisa bino loko ne sika nango. Koketi sa zwa kiti ya liboso vanda. Mama, ozo bosa na madir o. O bosa ni makambo yo lobaka. Antukanga na obengisa sila pona ni na mariage sila kenda ba fete batuta kenda pe ba matanga batute. Obota mwana ozo pesa ekombo ya maamu leli mama mofibi mungwa. Osala ba makambo wana nyonso na fete na yo ya mariage. E koma kutu polémique munene na pesa ki sila invitation sila yate. Lelo nyonso wana obosani yo bosolola ate na sila. Yebisa batu verito solola ate na sila paske sila asala yo eloko te innocente o azali asala yo eloko te boswana te yo moko koma ko yoka makambo batu bazo betela yo belvia bandako yo kosila sila makambo mingi pa na bino loko abozala na bino balash bosolesaka faire pona 100 pona 50 yangwano bandako pesa litoi mingi kuna ti okoma na niveau 8 mwana na yo pesi endoi yango pesi la amona ke yo leki oza leke pa na ye asali eloko te okomi ko fondele makambo bosala ba groupe ozo bosa na tango balaka makambo ebimaka entre yo na sila kia opesa ka invitation aboya mais yo moko oza conseil opesa ka invitation te yo na sila bobenga na kate yango ba journaliste wana penzo bozaki bino mibali bozaki na ba question te ya kotuna ye pona nini yo ozlobiki ozalaka bien na sila metomona ko na SBT mais koketi sasa wana atuna ba film ebele ata ba 3 films na kati ya sila bisalo officiel. Mais le loi le ka lisusu te poani parce que ayina sila sala ye lokote ye moko ka boye alinga lisusu sila te tango sila moni ke yo za leki par rapport na ye aza yaya na yo aza pe mokolo na théâtre asali nini atika na ye akipaka yo te po sila jamais aza mokolo akoya kovandi so yaya to swana ki pona boye tozongisa ki boye jamais akipa abino te ezana bato ebele lelo nazo ebisa bino les Abakuki ezana bato ebele ba comédien ebele sila soka bengi bango baya ko tourner balingaka te no kazo derrière mona ba okosa onga na o nazana tante nyonso wana po bakendo jouer pas sila te yango moni ke sila vanda na bato amona ke ba considéraka ye soka bengi bango na ba film na ye bayaka kokati tika oya kokosa bato loko zo boma bino ba comédien boza ba hypocrite yo dejo pesa couleur ozalaka femme oza famille maboma ozalaka mingi na ye tellement lito ino epasuka na moi si wana mama fibi mungwa nyonso ko yebisaka yo makambu ya mabe ya sila sala ki bosila zongisa bo muta sala eloko te obendana alors pourquoi zo sala hypocrisie pa bato ki ona solola na sila za ya nanga kutunde na za bo nga na sala ka idole na ye bo solola te botika hypocrisie eloko zo bo mabino ba comédien boza ba hypocrite makasi mutu na vie soko lingi mutu te zala sincère que lingi mutu te po ona sila bozala ka bien ya ko yebisa bato vérité pourquoi kenda otourner na SBT tolobaki ke to ya ko finga te na Adassa Temo TV to finga rate mais to ya ko recadrer bino to ya ko lobela bino mabe o bino bozo sala to ye nango mais soki sengeli pe to déborder mwandambu soki bino bo déborder biso pe to déborder kitoko te botika hypocrisie ngako to nakomo sepela nde bakan o ekoma parce que boye poison ekozala te to boy botila sila poison mutuna mutami vandisa mais à la prochaine fois tango zo leka na TV batu no question ya sila yebisa batu pourquoi bokabwana merci Makoto, boka politinga o masira o milisi lombi na Londres. Tata itinga
tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. D'émission ya kitoko, ba live ya kitoko, mutafingi sila na 12h, na 12h 2 minutes biso topeli si live toza, les abakouk boza la concentré, na kati ya sila bisalu officiel, na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime, tokutani na émission Oezoya. Bye!